mais liwa ya papa oyo eza motema mabe ya ndeko oyo tom su enviaki bomengo ya papa oyo yango bomie poaso yango liwa ya papa oyo eza donc chauffeur oyo abomi patron na ye po patron na ye kende ko retirer mbongo na banque na commune ya Gombe ba préciser na Gombe donc makambo esalami na Gombe pour plus des informations na bandeko ba na Gombe ba yebi pe soki bo se renseigner na bandeko yo ba na Gombe ba koyebisa bino ke eza vrai makambo esalami na Kinshasa na Gombe. C'est triste. Donc ndeko oyo c'est le diable en personne. Aye na vie à papa oyo le roi chauffeur mais en réalité azaki na musala ya osala comme chauffeur te. Azaki na musala ya ko détruire, ya ko égorger pe ya ko dérober. Mais pour aya na yebite nombre des années basali. Na kati ya bane basali na papa oyo akufi atiki biso. A étudier ki terrain, a observer terrain. A yebite mokolo lelo ndeza mokolo oyo il faut na si sa mission na ngai. Abomi papa ki karaboy atiki bana atiki mwasi atiki nyonso azalaki nango. Shalom peuple de Dieu, shalom bana na Nzambe, bipa nyonso bozwi libakwa kolanda biso na ngonga oyo epesameli biso Nzamba lola apambola bino. Alors comme d'habitude sur votre chaîne La Voix Céleste tozalaka wana mpona ko informer, mpona ko former, mpona ko édifier, mpona ko construire oyo ezali vie chrétienne ya ba chrétien nyonso bazwami dans le monde entier mpona kolanda biso. La Voix Céleste c'est une chaîne oyo ezalaka kaka ezalaka te wana mpona komemela bato polémique komemela bato buzoba, mais on est là mpona ko édifier. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens. Et le binabiso était ministère oyo Nzambe apesi biso. Ce n'est pas un ministère pour nous détruire, ce n'est pas un ministère pour nous déformer, mais c'est un ministère pour nous former, c'est un ministère pour nous édifier. Alors nayebi ke bato ebele bazwami lokola corps de Christ bazolanda biso en ce net moment. Si j'ai autre bakolobela mokolo ya lelo pona ko édifier bato nyonso bazuli bakwa kolanda biso en ce net moment, ezali sujet ya vie ya mutu. Bien aimé dans le Seigneur, vie ya mutu eza sacré. Vie ya mutu eza enseignement. Vie ya mutu ezali leçon. Eza na bato bele bazwa leçon à travers vie ya mutu. Eza na bato bele bazala enseigner à travers vie ya mutu. Bien aimé, ça na bato misusu balobara que vie ya mutu balobelaka yango te, vie ya mutu batiaka yango kate, mais laisse-moi te dire, bon enseignement ebele tokoki kozwa na vie, Bible ko pesa biso nyonso te. Oui, la parole de Dieu c'est une voie par l'excellence où ekoki ko enseigner mutu, mais laisse-moi te dire, la nature aussi nous enseigne. Vie ya mutu koki ko enseigner biso. Et Nzambe a permettre eloko moko est arrivé na se ya moi oyo précisément dans la ville de Kinshasa pour yo nanga to tirer ba leçon, pour yo nanga to zala enseigner dans la vie quotidienne. Tolobi amen bisika tezo ami biso. Ezali solo ya vie mutune na bande koloba papa moko oyo azalaki na chauffeur na ye. Toyebi malamu soki mutu azui chauffeur, cela veut dire moto alingi te azala premièrement moto nano aza capable ya kofuta chauffeur. Deuxièmement ba course oyo esengeli moto wana asala akoki kosala ngo nyonso te pona facilitation ya ba course na ye, pona facilitation ya ba déplacement na ye nde moto azwaka chauffeur. Alors lisolo tozobeta mokola lelo papa moko akufi pona batu misusu aza ndeko mobali, pona batu misusu aza papa, mais pona respect nga na kolinga na benga ye papa et na ko défoncer koloba personnel. Papa moko akufi awa na ville ya Kinshasa. Lorsque moto akufaka on se pose tant de questions. Liwa yeye, mais moto na akufi ndenge nini? Papa na akufi question liboso tozo se poser akufi ndenge nini? Bota la réponse. Papa on a zalaka na chauffeur na ye, comme travailleur na ye.
et lokola aza chauffeur na ye chauffeur aza censé ya koyeba ko assister patron na ye na ba déplacement nyonso to pe na ba course nyonso. Alors papa atiki biso zaki na course ya kokende ko retirer mbongo na ye na banque bazalaki na chauffeur na ye. Pour chauffeur il faut jouer rôle na ye tant que chauffeur ya ba déplacement ya patron na ye. Le coup la papa zaki na course kokende ko zwa mbongo na ye ko retirer mbongo na banque azaki toujours accompagné na chauffeur na ye. Ba komi na banque papa azwi mbongo na ye retirer mbongo na ye normalement. Kokota koti na voiture bien aimé le cœur de l'homme est mauvais. Motema ya mutu ezalaka toujours mabe. Dans le cœur de l'homme il y a rien de bon. Patron amoni ete oyo aza chauffeur nanga parce que lorsque moto aza kondima kozwa moto na musala po azala chauffeur na ye c'est que moto wana premièrement il faut azala censé ko yeba ke moto nazo pese confiance. Lorsque moto aza élevé moto ayebaka koyeba to pe moto soki aza béni moto ayebaka ko engager bato ba ko travailler na ye. Moto engageaka secrétaire engageaka chauffeur engageaka ba garde côte sentinelle engageaka moto oyo aza na cuisine. Parmi ces 5 personnes oyo ngai natangi baza batu moko ba engagea bango pas n'importe comment to pas n'importe qui. Pour engager moto ya bato 5 natangi premièrement il faut s'assurer que baza bato malamu. Deuxièmement il faut s'assurer que ce sont de bonnes personnes à qui je peux me confier. Chauffeur to benge chauffeur te chauffeur to ozo engager chauffeur. Ah bien aimé azabo inoto ko banoko gagner en tout moment. Il faut à la moto moko yebike na koki ko pese confiance. Alors papa oyo apesa ki pe chauffeur ne confiance. Après avoir ko retiré mbongo bandeko bolandanga Kinshasa et tondi makambo. Mitema ya bato tondi mbindo. Mawesili na mitema ya bato. Ozomona moto kako ko sunga eza moto ko saloma bébé mais avant de développer na sisa non li solo. Papa oyo akoti na mutuka na mbongo nzoka nde na motema ya chauffeur na ye abandaki ko méditer makambo ya mabe. Oyo patron na ye abandaki ko ignorer. Bien aimé na bakomo na kati ya ba publication ba moni papa akufi na kati ya voiture pour chauffeur na ye abomi ye akimi na mbongo. Liwa ya papa oyo papa ya kufi lolenge di na kufi akufi pour chauffeur na ye abomi ye akimi na mbongo. Baye ko retrouver corps ya papa na kati ya voiture akufi mbongo akende kozwa na banque ezate chauffeur akimi nango. Et par là soki toye kaka liboso na bino kande na tu koloba on est là pour informer mais toko suka kaka te pona ko informer bino mais toko fanda pe sur d'autres points ya ko former bino kutoko former bino ndenge nini na travers lisola papa oyo toko édifier bino pe toko bimisa ba leçon ba enseignement de la vie quotidienne pour biso pe to tomber na ba mêmes erreurs te bien aimé. Na yambo totanga Bible na mokanda ya Matthieu chapitre 10. Vie ya mutu eza sacré. Makila ya mutu eza sacré. Ce n'est pas pour rien. Nzambe na biso, le Dieu créateur, mokonzi ya biloko nyonso, andimi alata nzoto ya mutu pour aya ko sauver vie ya mutu. Ce n'est pas pour rien. N'a cet exemple à Mokili. Mokonzi ya mboka président de la République a se déplacera pas mbaté. Mokonzi ya mboka a se déplacera pas mbaté. Ce qui bomoni mokonzi ya mboka se déplacer à kesika songolo, c'est que batuwana ke kotala base important liboso na ye. Tout le monde a ngona Mokili. Un président de la République va se déplacer par maté. Mais on a zo beta lisolo ya moto o aza président ya ba président mokonzi ya ba konzi yende muto ayeba ko établir ba konzi to mona na sa moyi. Jésus-Christ de Nazareth. Andima kotika ngwende na ye likolo. Akita na se ya mabele ce n'était pas pour rien. Ezaki pour sauver vie ya mutu. Nzamba moni makila ya mutu ama mutu c'est important. Mais biso na biso batu tozo mona ba vie na biso eza motu ya te. Moto akoki koboma muninga na ye moto
azobosa na ke bomo ya moto wana ezalaki important liboso ya Nzambe andima komikitisa po sauver mutu. Mais lolenge ya mutu bien aimé Bible ezoloba na biso vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Quelque part Nzambe azoloba na Moïse alobi na Moïse que je te fais Dieu devant Pharaon. Nzambe azako comme moi. Vous êtes de Dieu, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Il y a une liboso toyebike et loko liboso bomara mutoza lisumu. Mais Nzambe azomi tuna sumo tuna boza banzambe pourquoi bozo kufa loko la batu. C'est-à-dire que Nzambe azana lolenge ne ya kufaka. Nzambe kufaka n'importe comment. Mais parmi les causes oyezo sala ete biso banzambe to kufa loko la batu. Eza imprudence. Kozanga prudence na vie et memara batu na liwa. Kozanga prudence na vie et ça na kayete moto za moto Nzambe akufa lokola batu. Kozanga prudence na vie et ça na kayete moto akufa lokola nyama. Totanga na no Bible na mokanda ya Matthieu et ko fungola biso na ba leçon to retirer mokola lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambaza malamu, Nzambaza bolingo. Et ça na bandeko bazo réagir mais to roye ba kotanga ba commentaire na bango sima. Tozana Matthieu chapitre 10 le verset 16. Matthieu chapitre 10. Bipa yozalo tangi Matthieu chapitre 10 verset 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit voici que je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Et ça n'a pas version mususu mais ça n'a pas version lui second bazoloba. Voici je vous envoie auprès de loups. Soyez prudents comme des serpents, doux comme la colombe. Mais bazobi pire comme des colombes. Mais et le réseau simbanga motuya eza que prudence. Yesu Christ azoloba que natindi bino au milieu de loups. Loup azanani. Je me suis posé la question. Yesu azako s'adresser na batu. Mais azako signifier batu na image ya banyama. Est-ce que muta koki ko koma nyama? To nyama koki ko koma mutu. Parce que lorsque mutu azako s'adresser na mutu, il faut s'adresser pendant na mutu na identification ya mutu. Mais awa Yesu azoloba ke voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Brebis azanani, loup azanani. Jésus n'est juste conseiller biso ba qualité moko à observer et pas ya banyama wana. Ana posa juste ya komona ba qualité c'est na kati ya banyama wana kati na biso. Loup azali nyama ya zamba tobengaka na lingala mbwa ya zamba. Mbwa ya zamba soki amoni mutu akolia ye. Eloko nyonso oyo tomoni eza na musuni mbwa ya zamba aliaka. Mais Jésus azoloba ke batu ya mokili oyo boza komona bango nde baza balu. Batu oyo bayebi Nzambe te bapagano batu ya mokili bango nde baza balu. Mais bino boza ba brebis na tindi bino pa ya batu wana ya mabe. Mais po bolia mais pa ya batu wana te baza balu. Po bo soa mate pa ya batu wana baza balu. Boza la prudent loko la nyoka. Bien-aimé dans le Seigneur, le lo batu ebele balu baza ko boma bango parce que basangi prudence. Le lo balu baza ko lia batu ebele parce que batu ebele basangi prudence. To bosa na te ke période to so lekisa. Et cette période où le prince de ce monde a régné. Et le prince de ce monde, c'est le diable. Le diable a utilisé n'importe qui pour détruire la vie à bateau. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut na vie na biso, na marche na biso, tous allera toujours prudent. Dans la papa oyo, Nzamba pambola qui est moukié. Alors non, na engagé bateau. Premièrement, pour engager moutou. Le lieu comment pour engager moutou comme il y a la moutou mawa. Et ça m'a bêté. Bien aimé. Les soya liboso c'est to tiré na liwa ya papa na biso oyo. 1.
to engagera batute pour na mawa. Oui, leçon liboso. To engagera batute pour na mawa. To créer ka sentir na biso te na mawa. To approchera batu misusu pembeni na biso te kaka pour na mawa. Mwana na Nzambe asalaka connaissance na mutu et non par pitié. Mwana na Nzambe approchaka batu pembeni na ye pour na mawate. Mais mwana na Nzambe lorsque oza ko engager mutu na musala na entreprise na yo, lorsque oza la relation na mutu, premièrement il faut oza na discernement. Ya ko discerner mutu wana est-ce que aza malamu to aza mabe. Parce que le diable a un mécanisme moko pour aller bako détruire vie à mutu. Premièrement, il faut aller bako changer apparence na ye. Bato belé le baza séduit à cause ya ba apparence ya bato misusu. Alors pour na gagner mutu, pour na baby sa vie à mutu bien, il faut na changer apparence nanga. Na bongisa libanda nanga. Tango na roya rolinga ye a ko ya mbala moko. Na changer façon nanga ya koloba. Tant on a roya et pas na maman on a gagné mon thème nae. Na changer apparence nanga tant on a roya nanda ko na ba yo ke nanga ma ba yambanga. On ne saka physiquement parlant de changer. Mais spirituellement na état d'âme nae ezamabe. Parce que la seule chose qui permettra biso tout le monde a libana mutu te mais to yeba kati ya mutu. Et ça esprit à discernement. C'est la présence de Dieu. C'est la prière. Nzambe jamais kotika bana na yeba tomber na piège. Mais biso moronde à cause de l'imprudence na biso tozo perdre ma vie na biso. Papa ou atiki biso aza responsable. Lelo babomi atiki bana na ye nani akoboko la bana na ye. Lelo babomi ye aza na mwasi na ye nani akosokipe na mwasi na ye. Donc musu papa oyo abande ko futela baleki ne classe. Abande ko futela bana ndeko ne classe. Abandé tom so zaki li kondi ya famille. Mais à cause ya individu moko alongoli bomo ya papa na sia mokili. Ta la génération o zaki ko dépendre na ye bon suka wapi. Ta la charge oyo oya bande ko mema na mapeka ya mwasi ya bana ya tom so ba neve, tom so ba parent, tom so ba ndeko. Nyoso wana un individu akati marche wana kaka boye. Nayebi nombre des années que chauffeur wa salana papa oyo. Ceux qui 5 ans, ceux qui 10 ans, ceux qui 11 ans. Mais bien aimé, lelo mabe ya mutu et koko se manifester te lelo. Mutu po yeba ye vrai to faux, pesa eton. Po yeba mutu vrai to faux, pesa eton. Kozo mutu parce que lelo na lingi vraiment na beta sete na batu oyo ba engagera batu po na mawa. Engagez mutu na maoto musu neloro mususu. Mutu oya kozala chauffeur na yo. Bien aimé, il faut s'assurer pendant que aza mutu malam. Mutu oya kozala sentinelle na yo. Il faut s'assurer vraiment aza mutu malam. Boni boni aba sentinelle mususu. Omoni mutu aye ko luka musala nzoka ndazala ka criminel. Aye ko luka musala kozala sentinelle. Mais ba sali vraiment plan mobimba. Probablement mutu na bazwa mbongo mutu wana. O engagé mutu sentinelle na butu bolali abeli baninga ne ba criminel ba kotelo na ndako ba bomi batu nyonso pe bazwi mbongo bakei. Bien aimé, prudence to boaka yango te na mokolo ya lelo. Prudence to boaka yango te na vie na biso ya mokolo ya lelo. Il faut toujours kozala prudent. Balou baza placé partout. Bazo linga bonheur ya bana nzambe te. Soki ba monyoka koza na esengo balou baye. Soki ba monyoka ozo mata balou baye. Soki ba monyoka prospérer balou baye. Musala na bango ezali na Jean chapitre 10 le verset 10. Bayaka kaka pona ko égorger, pona ko détruire, pona ko dérober. Yango nde misala na bango. Balinga komona mutaso progresser te. Neti chauffeur oyo aza vraiment le diable en personne. Aza envoyé du diable. Aye ko égorger, à détruire, puis à dérober. Et sa mission, on me dit diable. Diable te retirera jamais comme on a physiquement là tu n'as mutu boy. Aye ko bunisa mutu jamais. Akoya tena maseke na ye na mokila jamais.
akoyete spirituellement bundisa mutu jamais akolataka nzoto oyo otobengaka incarnation akosincarne na mutu po aboma mutu po abebisa mutu papa oyo babomi ye c'est ça la mission du diable badétruire vie na ye asuki wana te adérobe na lingala ayibi mbongo pe akenango omoni nde diable aza koagir na bavie ya bato ebele lelo. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tozala vraiment prudent, tozala prudent avant qu'on pèse mutu confiance. Prudence, il faut ça la makasi papa oyo akei lelo à cause de chauffeur na ye mokili ekomi tellement mabe, ekomi tellement mabe. Eza na ndeko moko commenter lobby, à cause de l'argent l'homme congolais est prêt de faire sacrifier tout. C'est-à-dire que c'est ma réalité. Monsieur le dit, oh mon Dieu, c'est grave, vraiment. D'où allons-nous avec le Congo? Ce ne sont pas seulement les Congolais, mais Batounion sur Mokili, Baza Mite Mamabe. Commentaire en déco, c'est Pélissin à lobby, Moto Aza prêt. Il y a qu'on sacrifier Nyonso, kaka pon intérêt naye, kaka pon mbongo. Surtout qui na angle mususu, bien aimé dans le Seigneur, ne toza ba africain, toza ba tumoyindo boye, mutuna mutu za kana bitumba naye, komata ya mutu, bénédiction ya mutu, et sepelisaka batu nyonso te. Batu misusu romona diable ba luka yo bazwa yo te. Ba bundisa yo na ba façon nyonso bazwa yo te. Mais en luka kaka na entourage na yo pour détruire vie na yo. Et banda le loté. Moutoua se rebellaka contre Nzambe, c'était Lucifer, l'ange de lumière. Oh le loza Satan. Azaki proche, il y a trône ya Nzambe. Moutoua tekaki Jésus, azaki motamusikate, Jida. Azaki kutu responsable ya makamotali trésor. C'est-à-dire que mutu mususu, même Jésus balukaye, Nzambe balukaye. Oyo tosomona lelo Salomon lobi, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que mutu mususu dans la famille, na mokili, ba luka, babo ma vie na yo, basil sa vie na yo, ba zoate. Pour ba zoyo bien, plan na bangwa liboso, il faut pas compter à travers tes proches. Même Jésus-Christ, pour ba bomaye bien, ba luka ye, ba tia ba piège, ba luka ye ba kangela maloba ba zoyete. Mais pour prendre zoyer bien, ba kota kanga na ba proche na ye, Jida. Bien aimé, luka bien ko pon entourage na yo. Entourage et koko matisa yo, entourage et koko kitisa yo. Et belé to musu nzamba bongisa ba vie na bango ba komata na 120 ans. C'est ça la volonté de Dieu. Mais belé ba okufa na ba 30 ans, ba okufa na ba 28 ans, ba okufa na ba âge oyo et bongisa melaki bango te ba kufa. Ba okufa pona nini? Mauvais entourage. Entourage à mabe. Okofana na baninga bozoli ya boatie le poison tant que se soulager. Okomena na baninga botango moins de déplacement à tirer le poison. Azo sepelate le loto koma ko boma na kara po mutona za pembe po na za pembe ba komo boma batu bongo a côté lo peka nganga ka ndako nganga boma yo abokelo maladi kaka po za pembe kaka po la tara malamu yango ne batu ba koma ko boma mela batu na kale koma ba makamoko ya grave po ba boma mutu il faut za la mutu moko boma le lo mutu ne fils que kaka la tara bien zalata propre. Le lieu comment bomela batu pona makambo zanga mituna makolo. C'était ami balé bien aimé. To luka ko pona ba entourage na biso. Pourquoi na lobel entourage? Parce que papa oyo chauffeur aza déjà entourage, aza proche. Il y a patron na ye. Proche ya patron na ye. Yeba ko sala ko pona entourage ya malam et ko sungo na vie ou mela longtemps. Baliwa mususu ezanango volonté nzambe te. Baliwa mususu eza volonté ya bato. Présence na yo dérangera bango. Bénédiction na yo dérangera bango. Tika basiliso ba boma yo oleka ba mona ro lisusu te. Mais liwa ya papa oyo
eza motema mabe ya ndeko oyo to mosusu enviaki bomengo ya papa oyo yango abomi ye po azwa yango liwa ya papa oyo eza to mosusu ndeko wana ayaki mpena na mission ayaki mpena na mission de la même manière bato mpo bayeba kodétruire mboka batina nanu bato baya koexplore mboka baétudie mboka awa tokota boye awa tokobima boye so tobimi bo bakokanga biso fo tobima boye de la même manière mpe monde de ténèbre eyebaka kosala baplan na bango contre bavi na biso bato donc ndeko oyo c'est le diable en personne aye na vie ya papa oyo lokwa chauffeur mais en réalité azalaki na mosala ya kosala comme chauffeur te azalaki na mosala ya kodétruire ya koégorger mpe ya kodérober mais po aya nayebi te nombre des années basali na kati ya bane basali na papa oyo akufi atiki biso aétudiaki terrain aobserve terrain alobi te mokolo ya lelo nde eza mokolo oyo il faut nasisa mission na ngai abomi papa akikaka boye atiki bana atiki mwasi atiki nyonso azalaki nango bien aimé wana ezalaki analyse na biso mokolo ya lelo ezalaki nakoloba kutu analyse te ezali enseignement baleson tozozwa par rapport ya makambo ezokomelaka bandeko na biso baotika biso lelo bato ebele bakomi kokufa lokola bato bazokufa lokola banyama ezaka mpo bazangi prudence ezaka mpo baosala bashwa malamu te ya bato il faut bazala entourage na bango yeba nani ozolia na ye yeba nani ozotambola na ye yeba nani ozosala ne mosala ekozala important mpe kopermettre yo owumela na se ya mokili nzambe alola apambola bino bien aimé bipai ozali kanga misu na yo nous voulons prier tolingi tobondela nzambe bien aimé dans le Seigneur bipai ezwami yo betela yesu maboko makasi betela yesu maboko 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 bien aimé dans le Seigneur ngonga ya prière ya balongi ebelemi oui rendez-vous sacré rendez-vous à ne pas manquer rendez-vous ya moto ekelamu ya nzambe na nkolo na ye nzambe rendez-vous yo moto to mesana ko sopa mitema na biso epa na nzambe to mesana ko loba na nzambe oyo tokoki ko loba na batu te bien aimé dans le Seigneur olekisi ta na yo na masolo ya kobetaka lisolo maladi na yo epa ya bato mais okomona lobi oyoki lisolo na yo maladi etamboli na quartier etamboli na entourage etamboli na ba connaissance na yo bien aimé dans le Seigneur la Bible nous dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme bien aimé moto malamu ya ko se confier na Yeza Nzambe même la Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20 confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis bien aimé dans le Seigneur ngonga na biso ya prière ya balonge koki ngonga oto yebaka koya ko confier vie na biso ko confier ba problème na biso ko confier ba difficulté na biso et pas ya nzambe bien aimé na lingi na ngonga oyo ozwa nanu makambo nyonso yo lekisaki otia mopanzi ozwa masolo betaki otia mopanzi soki moto moko abetisaki yo libaku bien aimé bosana soki moto moko alobelaki yo mabe blessaki motema na yo bien aimé bosana banda ko contempler présence ya nzambe na ngonga oyo banda ko contempler bozalisi ya nzambe na bomo na ngonga oyo eza ngonga oyo nzambe azolinga asimba mitema ya bato oui eza ngonga oyo nzambe alinga asalela bato bolamu oui eza ngonga oyo nzambe alinga visite bomo ya bato eza ngonga oyo bakiste ezotika bomo ya bato eza ngonga oyo basida ezotika basante ya bato eza ngonga oyo ezala cancer de sang cancer de peau cancer de zo oyo minganga déjà bakomike esili mpo na yo mais bien aimé na ye koyebisa moto moko ekosila na yo epai ya bato eza inutile moto aza na makoki aza na liloba ya suka ya koloba fe na vie na yo eza nzambe mais lokola nano alobi te il y a encore de l'espoir ata lozondimanga te pesanga me na bien nalobi lokola nzambe nano alobi te mpo na maladi na yo il y a encore l'espoir lokola nzambe nano alobi te mpo na problème na yo il y a encore l'espoir lokola nzambe nano alobi te mpo na libala na yo mpo na mabota na yo mpo na misala na yo mpo na baprojet na yo lokola nzambe nano alobi te bien aimé il y a encore de l'espoir ah ganga na nsima na nga amen 3 fois tokei amen amen amen
tanga na sima na ngai Yesu Kristo aza mokonzi 3 fois tokei Yesu Kristo aza mokonzi Yesu Kristo aza mokonzi Yesu Kristo aza mokonzi bien aimé betela nzambe maboko makasi esika ezwami yo betela nzambe maboko betela nzambe maboko betela nzambe maboko betela nzambe maboko bien aimé esika ezwami yo nalingi ozala concentré tozoyembela nzambe loyembo oyo yango nde ezomema biso na kati ya prière loyembo oyo ezomema biso na requête ya liboso na yembo to adorer nzambe na posa bien aimé dans le Seigneur toyembela nzambe totombola nzambe tokumisa ye po ete aza malamu. Oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama yemba niye mwamba ni salama oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama yemba niye mwamba ni salama mwamba ni salama niye mwamba ni salama Yesu niye mwamba ni salama yemba nzambo yo nzambe monene nzambo yo nzambe monene nzambo yo nzambe monene nzambo yo nzambe monene yemba nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu yemba nzambo yo nzambe bolingo nzambo yo nzambe bolingo nzambo yo nzambe bolingo nzambo yo nzambe boli yemba nzambo yo nzambe boboto yende boboto nzambe yende boboto nzambo yo nzambe bobo yemba nzambo yo nzambe boboto yende boboto yawe yende boboto nzambo yo nzambe bobo yende nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu nzambo yo nzambe malamu yonde nzambo yo nzambe na mawao nzambo yo nzambe malama nzambo yo nzambe na mawa nzambo yo nzambe na ma yemba soki nasengi akopesa soki nasengi akopesa soki nasengi akopesa soki nasengi akope yemba soki naleli akoyoka ngaye oh soki akoyoka soki naleli akoyoka soki naleli yembo zali nzambeku yembo zali nzambeku yembo zali nzambeku yembo zali nzambeku ngai na yembela naniku ngai na tombola nanye ye ngai na luka nde wapi ye ngai na senga nde nanye ye Yesu komando na ngaye Yesu komando na ngaye Yesu komando na ngaye Yesu komando na ngaye ngai na komi na suka ye ngai na komi na suka ye papa motema esuki ye papa motema esuki ye papa sembola loboko papa sembola loboko papa sembola loboko papa sembola loboko papa longola sonyoyo papa longola sonyoyo papa longola sonyoyo papa longola sonyoyo ngai na komi na suka ye 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 Yesu batami wapi Yesu batami wapi Yesu batami wapi Yesu batami wapi ngai na benga yo ndenge nini 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 ngai na sambela ndenge nini
ngai nasambela ndenge nini, ngai nasambela ndenge nini, ngai nasambela ndenge nini, ai ngai motema yezoki ye, ngai motema yezoki ye, ngai motema yezoki ye, ngai motema yezoki ye, papa soni eleki ye, papa soni eleki ye, papa bitumba eleki ye, papa bitumba eleki. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé zotombo la mongongo maman, bien-aimé zotombo la mongongo papa, bien-aimé zotombo la mongongo mon frère, ma sœur, ozo kende ko élever le nom de Jésus, ozo kende ko tombo la kombo ya Yesu, ozo kende ko tombo la Yesu na vie na yo, ozo tombo la Yesu na bomo na yo, ozo tombo la Yesu na santé na yo, ozo tombo la Yesu na bana na yo, ozo tombo la Yesu na ba projet na yo, ozo tombo la Yesu na vie na yo. Est-ce que l'homme moko ko tombo la mongongo? Est-ce que l'homme moko ko kumisa nzambe? Est-ce que l'homme moko ko banda ko tombo la nzambe? To tombo ni mingongo to bondeli. Alléluia. Oh rabasanda la bandere bosaya babe. Oh nzambe na bomoy. Bien-aimé tombo la nzambe. Bien-aimé tombo la nzambe. Bien-aimé adore ton Dieu. 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 Tombo la nzambe na yo. Gumba mela nzambe na yo. Tombo la nzambe na yo. Gumba mela nzambe na yo. Tombo la nzambe na yo. Gumba mela nzambe na yo. Rakamanande de bosaya. Rokobo sakaya bashe. Rakamanande de bosaya. Rokobo sakaya ma. Rekesete de bosaya. Rakamana saka. Bien-aimé, de la même manière aux tombo la nzambe. Yo wana pas au tombo na vie na yo. De la même manière aux tombo la nzambe. Yo wana pas au tombo na vie na yo. Kaka ndo so ko adorer ye. Maladi pezotika yo. Kaka ndo so ko adorer ye. Bobole zotika yo. Kaka ndo so ko adorer ye. Ba projet na yo zo simba. Kaka ndo so ko adorer ye. Lo sambone ya nolami. Kaka ndo so ko adorer ye. Bandoki bazo pakata. Kaka ndo so ko adorer ye. Makambo zo fongwama. Bien-aimé, adore ton Dieu. 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 Eh rakamanandere. Eh rokobo saka. Eh rakamanandere bosaya. Eh yendere bosaka. Nzambe ya lola. Na tombolo na vie na ngai. Na kumiso na vie na ngai. Atalelo makambo zo simba te. Na tombolo po na yebi lobe ko simba. Atalelo makambo zo pesa te. Na tombolo po na yebi lobe ko pesa. Atalelo na zana soni. Ya na yebi te lobe ko longola nga soni. Tika na tombolo nzambe. Ebele ya bato ba yoka soni na vie. Ya wolongola bango soni. Ebele ya bato ba mona ba pasi. Ya wosilisa bango ba pasi. Ngape na zo tombola yo. Po na zana elikia. Ete ko simba. Ete makambo ko simba. Ate simbite lelo. Lobe ko simba. Ate simbite lelo. Lobe ko simba. Ate lelo bato bandiminga te. Lobi bako ndimangai. Ate lelo bato ba pesi nga mokongo. Yesu yo pesa la mokongo te. Yesu moninga malamu. Yesu moboti malamu. Yesu moninga malamu. Yesu moboti malamu. Chilobo wani. Chilobo wani. Samakanda wani. Chilobo chani. Samakanda wani. Panda njila. Zambe ya bomo inangai. Zambe ya bomo inangai. Zambe ya bomo inangai. Zambe ya bomo inangai. Molongo lisoni. Eza yo Yesu Masia. Molongo lisoni. Eza Yesu Masia. Oh nzambe. Zambe wa bana bashia. Yawe nzambe na bikamwa. Na tomboli omo santu. Na élevé kombo na yo. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. 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 Yozamalamu. 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 Tikangai na yema. Yesu zamalamu. Tikanga na yema. Yesu zamalamu. Ozamala, bien-aimé, tombe l'ensemble. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, lève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Neto bondeli tolobi. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le lot de l'eau. Ah, le bana simananga le lot de l'eau. Ana yoki yote lo bana simananga le lot de l'eau. Ana yoki yote lo ba le lot de l'eau. Bien-aimé tikana lo bana yo satana amata akita akwei na sama kolona yo. Eta na zondi mangata za kidiba. Na lobi satana mata kita a poussière. Satana mata kita a eloko liboso na yo. Satana mata kita okonyata na samako. Asala mouvement nyata satana. Ah nyata ye. Ah sala mouvement nyata ye. Ah sala mouvement nyata ye. Ana se makolo na yo. Bobole sana se makolo na yo. Banguna bana se makolo na yo. Malade sana se makolo na yo. Malédiction ya famille maloba mabe ya batu. Ezana se makolo na yo. Soki on dit mi pesa nga bena bien. Ah soki on dit mi tindike la nga mena bien. Zambalo la pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ozo qui ne consomme pas manaye pananzambe. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dire pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui nous séparent avec notre Dieu. Et on bien-aimé dans le Seigneur, l'isumu kabola mutuna nzambe. Kagande l'isumu zo kabolo nzambe, kakapelo samboné zo kabola na trône nzambe. Mais si ko polo sambona yo et comme na trône, bien-aimé sopa motema na yo. Alléluia, je sens sa présence. Sopa motema na yo bien-aimé. C'est ensemble bolimbi sina buto lelo. Loba na nzamba yo kelo mawa. Loba na nzamba limbi sama be na yo. Loba na nzamba limbi sama sumu na yo. Loba na nzambe ayo kelo mawa. Na ebito sumu kaki na nini. To musuna malobo sumu kaki. To musuna makaniso sumu kaki. To musuna ba acte sumu kaki. Bien-aimé senga mawa na nzambe. Loba na nzamba limbi sa yo ayo kelo mawa. En fait prière na yo e ya nolama pe comme na trône na ye. To tomboli mingongo. To bondeli alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maman nangaï, kende ko luke longi na zambe, mon frère, ma sœur, luke longi na zambe, senga mawana zambe, senga mawana zambe, senga mawana zambe, senga mawana zambe, loba na zamba yo kelo mawa, 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 loba na zamba. La ligne na prier pour na bande konyo so basuli bakoko landa biso. Ozoloba na nzamba batela bomoi na yo asunga yo akutanisa yo na bantourage ya malamu okweya na pièce ya monguna te totomboli mingongo tobondeli alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, le Dieu miséricorde, na yeko recommander banano na maboko na yo nzambe batela bango, bomba bango, protéger bango, bundela bango na bitumba ya butu pe na moi. Sunga biso nzambe to kweya na masenge na tete. Sunga biso nzambe to kweya na mitambo ya monguna te. Sunga biso nzambe to kweya te na mitambo ya monguna. To kweya te na ba piège ya monguna. To kweya te na monyama ya monguna. To kweya te na masenge na te. Kolo batela biso, bomba biso, épargner biso na nyonso ya monguna Seigneur. Pe sunga biso ya kosala choix ya malamu na bato babengami ba entourage na biso na kombo na Yesu Christo. Amen. Zambalola pambola bino, c'était votre humble serviteur l'évangéliste bienvenu Biano Mukwaya. Zambalola apambola bino tomonani mbala ya sima. Ciao ciao.